Oyo Abino Kulutu Zambwana Joachim Trofa W Radio Télévision du Solo Kulutu Zambwana Joachim Aeli Bino Lisusu Nama Solo ya Elengi Ah ouais. Chubu Ako mela maidi Chubu Yoka Ozali vraiment likonzi ya moto. Oh yes we Tinga makaka Kulutu Zambwana Joachim Mama Ani Ntemo Mama Émilie Sabine Tatuluba Joie, la première dame de la diaspora congolaise. Maman Feza Acoustique Igete Mokonzi Aba Maman Odon Pambu, les grands dépositaires célèbres. Koloto JP Okanda Jo Shungu Jometre, la princesse Pauline Djema Shungu, les grands pétroliers Mobomi, les grands distributeurs automatiques. Les commandants Ibu de Suisse-Irlande. Chubu Pameli Maï, Maman Aninte Moin, Yabiso Kulutu Zambwana Joachim, Tatou International Lubajoa, Maman Émilie Sabine, Motema ya Tatou International Lubajoa, Maman Feza, la première dame de la diaspora congolaise. Olinga te ezandeye nakanaidi Mokonzi Aba Mama Igete te acoustique Akotika la toujours Mokonzi di Jus d'orange Mère Soleil Mère Émilie Itangi Gabi na Liège Tingama Ah Mère Annie Témoin Motema ya Kulutu Zambwana Joachim Mère Nicole Mpambu Ah Maman Mise de Bruxelles Yoka Tato Chimungu Roger Kachama sur la 3 Radio Télévision Li Solo Toleki bango beto kotika la kaka number 1 di Bala mai bakolela na minute na pimeli bango tonga di bako tongela mana nini soki na pesi bango singa kasi na botoli tonga engaye makambo yo eko suka wate la première dame de la diaspora congolaise Maman Feza Mise de Bruxelles acoustique Chubu Yoka Mère Émilie Sabine Motema ya Tatuluba Joie Internationale
Mère Nicolita Mbambu, J d'Orange, Mère Solaye, Yengaye. Moi, depuis moi, 3 points, le commandant Ibou de Switzerland. DSV toujours équipe à Makasidi. Onga yonga yona ni di. Fanda kona. Yengaye. Yoka. DSV grand prêtre de l'Inkunzingangwa. Masolo ya Kurudimba. Mère Ani Temo. Motema ya Kulutu Zambwana Joachim. Mère Emilien. Yoka. Yabiso yangoyo. Gabi na Liège. Mélanie Tanguy. Mère Mélanie Tanguy. Maman Emilie. Sabine. Motema ya Lupa Joie Internationale. Odon Pambu. Les grands dépositaires célèbres. Mère Nicolita. Roger Kacham. Mère Mise de Bruxelles. Poilele. Le commandant Ibou de Switzerland. Cyprien Wechi, les amis de Wechi. Radio télévision li solo. Toujours l'icologie. Merci Kunana Régie, Papa Nabiso Mayamba, Kotalangana Misu ya Molimo. Miso ya molimo ezali wapi Papa na biso Mayamba tolekani bandeko oba mesana kolanda émission Papa na biso Kulutu Zambwana Joachim bandeko to pesa eli sumaloba ye aiba kokumba biso na oya memeli biso mokolo molelo e boto Kulutu Zambwana. Merci bandeko nyonso bozali branché na poka lelo kati na chaîne na biso ya radio solo. Na yebite soki kuna ndeko Papa Mayamba na Régie kuna soki ezali 5 sur 5. Papa na biso ozalaka toujours 5 sur 5 sur 8 sur 10 na yebite soki na loba lisusu sur combien? Merci parce que ma fréquence na biso il faut la tester. Mais moi makelele mingi epai na yo na Skype na yo na ebite soko sali ba connexion na yo ya 14 ordinateurs pamba tozalaka na ngwe belé koko tia ba connexion 14 ordinateurs makelele mais ka moi ko bongisa pamba te ba chocho wana zo sala moi mutu pasi quoi. Merci comme ça na réduire volume o ya ngai awa. Merci. O na banda toyokani malamu n'est-ce pas? Tokaika kata na mwa makelele mpamba te batu ba meseni nango toujours tokende kaka. Merci mingi pona bandeko nyonso bozali branché na poka lelo. Merci pona petit frère na ngai pasteur na biso ndeko Odon ozakati na biso na poka lelo en ligne. Merci pona maman Mise la voix d'or na biso yo ozali toujours branché place wana. Nazali pe ko kumisa nzambe pona bomo ya ser na biso mama Igete HM au carré double vitesse na ebete tali na biso wana yo leki na vitesse lelo pe na poka okokouve biso ete ozali na vitesse ekoka pona bandeko o nanu bokoti te soit bozali nanu komela mai ya pio to bozali nanu kozela ete ba antenne na biso échauffe malamu problème ezali te bozali toujours branché pe bozali toujours kolanda biso. Merci mingi pe pona bandeko mingi bazali kati na mokili ya Angola kati na ba diaspora wana bazali branché bazali kolanda biso chaque fois kati na station na biso oya radio Isolo. Ma solo ya poko lelo yo na banza titre nango ezali to konza to basakaneli biso mingi na ba ndeko na biso ya Rwanda depuis quand yango to ko analyser na poko lelo yo. Pourquoi na yena émission oya poka lelo mingi ba okanisa ete ndeko DSV ta masili ko tuta oya yenga za kola na bino na sur Skype phone ba okanisa ete ezali arrangement non ezali arrangement te ngakutu na yeba ete ke ndeko DSV akosala émission oyo ekeili en parallèle presque na titre oyo ngana sila ko préparer depuis lobby na boaka tia na Skype partout batu boyoka ki yango déjà émission oyo titre na auto thème oyo ezali peut-être que ngana développer yango kala to na kanela yango depuis kala jamais mais ezali titre et sur base ya ndenge lobby ba obalanda biso na mukolo ya yenga mama akwala ayela biso sujet kitoko
en plein débat tango ezalaki kokende na monaki ete ya une information oyo eza ko tourner kati na ba mituna biso na ba raisonnement na ba philosophie na biso ya bana ya Congo oyo soki tokolanda yango noki te ekoki kokotisa confusion to kipelekese entre biso na biso lokola tokolinganaka mingi bana ya Congo lokola toza ko traverser temps moko ya pasi temps oyo ekoki kokosa biso ba confusion eza malamu biso bakulutu na opportunité oyo tosili kozwama ndeko desa azali kopesa biso toyaka na bastation na publique eza malamu tobenda na biso toya na se ya nzete tovanda un peu tosolola po toniveler un peu bamakanisi na biso très bien avant que le pire eye la biso toprofite na technologie ya mikolo oyo bana ya Congo bandeko na biso na Afrique baza mpenza na bainternet te me na biso bato toza na bainternet soki tokoki kozala branche soki tokoki kozala connecté soki tokoki kosolola totia le point sur les i le bar sur le t na bapoint oyo ekoki kopesa pokoso malamu mpo na biso todebatre yango polele topasola poke toyokana po ete awa eza question ya opinion ya mutu konéglige yango te eza mpe question ya kochallange makanisi ya mutu te esprit oyo ngai na émission na ngai à travers radio Lisolo vraiment naza koinvite ndeko nyonso ayoka ngai ke naza mpenza na intention wana te toyaka po toganye opinion te toyaka po toforce opinion te me tika toya awa avec intention ya kosungana soki omoni ete likambo oyo ezali malamu te yebisa biso soki omoni ete ezali ya malamu yaka na 1+ na yo mais jamais mutu aya awa na intention vraiment ya koya na likambo oyo ye moko alingi epuis na suka ekose trouble na société na biso situation ya barwandais eza très capital parce que nga na benga tiango lobe ezali phénomène pourquoi parce que eloko bengami komba génocide na monde esalema mingi te esalema na ta ya holocauste oyo ya bajuif bango na Hitler eyesu kosalema na Rwanda eyesu kosalema na kati ya Congo bandeko na biso batuti wutu bakufaki ebele biloko ya boye biso les humains tokoki kosepela na yango te rien à voir avec Rwanda eza pays na ngato eza pays na ngai te mais nous devons voir des humains faut totala makila ya biso nyonso eza na couleur moko faut tozala na respect na nzoto ya mutu tokoki kopermettre baaction ya boye te esalema lisusu te quelque part na monde te na Amérique latine te na Afrique te na Asie te na Europe pe te tika toya un peu na sens humanistique mpona bomutu eyela biso vraiment naza koinvite mutu nyonso akoya na masolo oyo azala na nerf solide kochola mutu oyo ezala te kodomine mpe si opinion ezala te me tika tokabola situation oyo alors na introduction na ngai na koloba ete mbeba mingi esili komona na kati na Congo faute liboso naza kopesa yango na biso moko bana ya Congo dans ce sens que tokei mingi na terme oyo babengi kombo générosité elingi koloba mutu oyo azali na bolamo mingi mutu aza capable kokufa na ye mpona kopesa vie na ye na mutu mosusu oza nkolo Yesu te générosité pe mwana mutu azali parent na ndako na ye mwa loso tikali kaka moke azwi loso yango akabi yango na ba visiteur et puis ye moko pesaki loso esili bana ne bakomi kokufa nzala générosité mwana pe na tangu yo olingi batu mingi baye na ndako na yo oservir bana nyonso kolia na 17h wana na même quantité na bana bapaya na bana ba quartier ya l'entretemps chaque mwana oya mopaya to ya visiter asili kobima na ndako akei epa na ye kuna na ndako na bango akene lisusu kolia me oya yo moko bana peut-être mwali pa moko okabolaki bana na yo basali nini bazangeli meme eloko kolia na butu nzala pourquoi parce que bakaboli mingi na bana ya quartier na ba visiteur mais chaque visiteur mwana na tanga akei epa na ye azana ekolia laso na bwanja boule pour dire que to ena générosité mingi so bana ya Congo na koyamba ba Rwandais na kati ya Congo base sentir na bango à l'aise balia na bango bavwama na bango basimba na bango ba position politique na niveau ya makasi et puis tant bazongi na Rwanda bazala bango si kolia kuna parce que bazala na double passeport bazala toujours batu bakoyi kolia de gauche et à droite mais bino mo bana mboka bazaka na passeport moko et bon ce qui mboka na bino e ideli ko kende wapi donc naso na zaja ko contrôler situation oyo pour dire que générosité ya Congo et pesi buzoberi ya Congo pour ne pas savoir que un Rwandais azana ye mutu ya côté gauche akonia côté droite pe akonia makambo ebongi na Congo azana na Congo ebongi pe na Rwanda akene pe na Rwanda mais na kati na biso na Congo to lingi ko traiter ba Rwandais à l'égalité
pour des raisons X, Y, Z, oyo tosili koyoka déjà ba o baza kosupportaka yango lelo yo tika toya koyoka na ete okoki kokabola lipa katikati te ndambu parce que na générosité et puis ndambu oyo yo bato kokabola onso na bato ebele et puis mutu mosusu aliaki mwa moko wana akei na ye ake kobonga na ndenge na ye. Là nous devons beaucoup plus faire attention. Ya wana babengaka patrimoine, bien patrimoine toyeba qu'est-ce que patrimoine il faut ezala complet ekoki kozala ndambu te. Alors mpona ya na situation ya Rwanda na éclaircir yango naza mpe kokondamne lisusu bana nyonso oyo tobotama vers les années 50 pour ne pas écrire, pour ne pas laisser une bonne histoire na bana oyo bazali koya na date ya lelo. Pourquoi? Parce que ngai ntango 1960 ebeti nakomi ja kokota na ba 2 ans elingi eloba ete miso na ngai emonaki déjà comment Congo euti na esclavage na colonisation pour l'indépendance. En pleine 60 namoni comment Congo eza ko se développer tina date ya lelo elingi eloba ete naza déjà livre ngai moko bana ya promotion na ngai tika toyeba ete toza na besoin kotanga livre moko te na mabele oyo mais toza obligé to utiliser miso na biso mayele na biso po toyeba ete tozali livre biso moko. Donc toza na bonne position avant que génération na biso et si la génération ezali koya ekote kaka na ba livre nous devons être des exemplaires pour un modèle fixe prototype te mais original ya makambo ndenge eza ko se dérouler na Congo. C'est dire na bandi na koloba d'abord ete batu oyo nga na monaki na koleli na ba Congo place nga na botami place mtolo na ezali les premières personnes na monaka basalaka intégration na bango koya na Congo eza d'abord ba angolais ba nord angola nyonso tango bitumba ezalaki wana entre bango na Lukezo ba bitumba entre ba portugais ezalaka bazalaka kotumba ba boka na bango kotina ba essence na bavion na bazamba kotumba bango ba soda nyonso upa wana tango bazalaki kokima na bambanza Congo na ba wishi na makela de Zombo bazakoya na ba Congo. Ngai papa na nga na ero azaka administrateur na onatra na Matadi tomona bango meto yamba bango na ba ville Matadi te batinda bango na ba ville netika ba Mbozo bakende ko travailler na ba compagnie oyo ndomba si Congo en angolais mutu akreaka entreprise na ye ya ko yamba ba angolais ko pesa omo misala mike ba travaux ya manuel po bakata ka basala ka sarclage na chemin de fer Matadi Kinshasa bazoke no lala ka bagara batu oyo tango bazali kopanzana na bongo po bazali na misala penza kosala te. Gouvernement congolais apesaki bango accès na Congo mais apesaki bango penza droit direct na ba misala ya makasi te, apesaki bango pe droit direct na ba avantage neska ba congolais bazali na moté sauf pa classe na ba travaux agricoles ya mike ba kosala ba agriculture. Et c'est ce qui fait que ba ndeko ba angolais ba yeba kete bazana bango ba paya na mboka ya Congo. Bamikikisaki, moi je les ai vus de mes propres yeux. Place bazalaki kovanda na ba ville mike etant ba kovanda ba ville mike bazalaki pe na moi humiliation na bango to komikikisa na kozanga pe kosangana na ba congolais ya ba Zaïrois na erwana ezaki d'abord Congo avant comme Zaïre bien sûr que oui pour aussi respecter autorité na ba mabele ya batu na ndenge ezaleli. Respect nga na monaki na baninga na misa no Angola na mokili ya ba Congo ezalaki ete soki opesi bango ville bavanda bakosenga pe lisusu na kata ville wana bango bakenda bango na suka ya village to na suka ya ville bakenda bango pe kotonga oya bango mwa cité ya muke oyo biso tozali kobenga mingi na kombo ya Kimbala Tidezo Boko ou bien même cité Nsele, quelque chose pareil, à peu près 4 ou 5 noms qu'on a eu pour me limiter là. Chaque fois que vous avez cité Nsele, Kimbala, Boko, Nsele, Banini, tout ça, wana yebake biso ba Zaïrois, ba Congolais, to yebaki déjà te una oza kosala affaire na ba réfugiés angolais. Na tango pe bazali kovana na bisika wana to yebaki bango bazali ko tourner mingi na ba commerce mike koteka bambika ba makayabu ba biloko mike tout ça. On savait déjà que soko za na besoin makayabu ok ne ko trouver ba Zombo ba angolais bango bazaka makasi na ba commerce wana na ba ope bazali na ba ferme na bango ba profitaki pe na occasion pour dire que comme les réfugiés angolais n'ont pas de travail bazana ba occupation te bazako luka misala
tika tokende koengage bango na baferme na biso bakomba boyi mais comme basalaka biso bilanga tozofuta bango au cas où tokoréussi kofuta bango te. Moi ma mère j'ai vu elle avait engagé des gens na Mpozo wana kota gare na montagne o bayi gare na Mpozo tina kota camp pêcheur. Ma mère avait engagé beaucoup de réfugiés angolais ko bakende kosalaka babilanga na bango wana et na ntango baza kosala babilanga soki mama kwa kofuta bango te azali kopesa moi garantie ke batonga na bango na pembeni wana na se ya couverture ya mère akocouvrir bango baka wana ebanayi kobota ya mike ezalaki bongo bazalaki jamais kosasose sauf na baklasse okoya komona tozali kotanga na baklasse na baangolais toyebaki bango mpe na baklasse ete oyo agarde nationalité na ye angolaise ke c'était na angolais soki mpe akosi tozalaki kaka koyeba bango ke na langue na koloba même si bazolaki Congo Congo na biso toyebaki yango ke oyo ya bangolais. C'est comme ça que nous vivions en paix. Toyeko koma na point ya bamisala bangolais onga na yebaki bazaki incorporé na ba onatra mingi na ba compagnie sucrière kokataka ba koko banini tout ça baza batu mo bazali ko garder toujours ba travaux pe na classe moko ekita moi muke na se wana bazali penza kozala ba chef te si bien que bien après bana na bango batanga ki ba classe bakome ko ba chef mais en attendant ba para angolais na ndenge bayela ki d'une façon originale bazalaki penza engagé na ba misala moyenne kaka bazalaki ko simba ba fonction publique sécurité na l'état na ba onatra ba kuilungongo na ba lokala ba cimenterie bazalaki ko travailler wana tosangana ki biso na bango mais tozalaki toujours koyeba na bango na identification na bango pe na ba affaires sociales na ba identification na bango pe na ba services personnels na ba human resources ba coton tout ça ba immatriculation na bango ezalaki pe koyeba na ete ce sont des angolais wana nga naza kopesa témoignage sur base de ce que moi j'ai vu nazali kulutu ya baleki il faut natikela baleki na ngai témoignage bato ya promotion na ngai na kozela bino boya ko challenge ngai na tango tokomi na 1975 soit 1975 tangu indépendance ya Angola ekozwama ba angolais baza peuple moko naza ko féliciter bango ba respectaki mboka na bango pour dire que même si unita un peu là babitumbezali kaka me bakangaki bisaka na bango mingi babimaki na Congo bazonga na bango na Angola comme des regressado mingi bakutana babitumba bazonga ka lisusu mais en général esprit na bango mitema na bango bayebaki déjà que to mesani pe ko finga maka bazombo na mboka oyo to mesani pe ko zana ba désavantage na mboka oyo tika tozonga pe oyo ya biso wapi na Angola bazonga ka na Angola na bazongi na bango na Angola. Moi j'étais témoin dans le bas Congo crise moko ebeta ka biso na ndenge moko ya somo to koma iko zangela commerce na ba magasin pele tuzaka nango parce que bazaki en charge ba magasin mingi c'était balungwana banani ba maître soba banani tout ça ce sont des gens où batuana ba commerce na bango bakendaki bakangaki pe ba magasin na bango crise ekotaki na Congo na babilanga crise pe ekotaki na ndenge moko somo na trepe batozaki na bagare netka ba mweke ba kolofuma banini bazako charger ba wagon na bango pona ko alimenter ba produits agricoles na Kinshasa bato tant ba kei na bango biso ba congolais. Moi je reconnais tozaki tellement ba paresseux ou ba paresseux mais to contaki mingi na agriculture ya ba angolais bato tant ba sokoli maboko ba kei na bango na monaki faille vide ba ville pe ezali na ba Congo oyo presque ekomaki na déjà ko kufa parce que majorité ya bato ba occupaki yango c'était nos frères nos sœurs angolais. Bagarnet ka bakuilungongo diminution ba ekotaki garnet mweke totalement ekufa bagarnet ya ka ba kidezo na kolofuma wana bandeko oyiba Congo te bolimbisa ngai naza kopesa bino sur base de mon expérience ba place oyo nyonso ekufaki ekomaki olingo soma ndako keno kosomba client monete keno pe kukokota na bandako ba angolais batiki. Mais il y a une chose aussi na lingana sauter pour vous rappeler que témoignage dans la pona bandeko ya Angola ezali ete les angolais d'une façon générale bazalaki jamais kotonga bandako ya ba villa ya ntalo bazalaki toujours kotonga bandako soit batie ba paille soit batie ba tol mais bandako moko presque moyenne kaka. Pourquoi? Parce que bayebaki ete liboke ya moninga bakolela kayango mbondo te bayebaki na bango te un jour tokotika kaka mokili oyo ya Congo
si bien que na data lelo yo mingi pe basalaki erreur ba yeko comprendre que place nyonso ozali soko iko tia lupango na cadastre peu importe ozala mwana mboka wana ou pas soko oza na buka lupango na yo mabele wana ezali ya yo ozala étranger ou pas mingi basalaki erreur wana mais en attendant si je nanga ezali na kodepiste ba erreur oyo te mais ya koteta ye kaka makambo ngai ndenge na yebeli yango komisa oyo akokoma livre si immigration to makambo etali comment les Angolais sont venus au Congo naza déjà kopesa bino livre oyo ngai comment sur base ya maloba na ngai ya une certaine vérité oyo mutu akotela ngai tembe aya bato oyo ba Angolais oyo question munene tozali na yango na mayele bazalaki na yango na discipline bazalaki na yango na boyebi ete Congo ezali mboka ya batu ya biso te biso pe tozala oyo ya biso nini Angola. Pourquoi bayaki te ke babanda ko tricher ba nationalité? Pourquoi pas bayaki d'une façon générale parce que ba Angolais pe bazali o lelo ti ou lobi ba kozala toujours ko raki azane pe Angolais mais azwa ba mikanda ya Congo ba kozala to bazali. Mais en entendant ngana zo ke na statistique d'une façon générale. D'une manière générale les Angolais batikali kosala yango te bagataki ba makambo na bango tikino bazonga kizongaki. Tomoni peut-être ba Angolais baya avec intention que tika sikoyo to komi na Congo awa to bana kozoba occupation qui est nazakoya na kaya Rwanda. Wana na diki d'abord place oyo na yebisi bino déjà été d'une façon générale na tika li komona occupation ya peuple angolais na kati ya Congo te intentionnellement te. Ce qui bakaya ngwe ko kozala moko ça va mais tozoke na statistique signifie probabilité okokanga yango kaka na tango osali fréquence ya batu boni osali enquête ya komona ba observation et puis on divise na moyenne ba o ba yebi statistique sala ba mathématique wana donc ngaya nga mathématique nazoke d'une façon générale to sukeli na wana to yesikoyo na deuxième groupe ya batu lisusu oyo ya pays étranger onga na moni bakoti na Congo na mboka na ngai les Rwandais. Les Rwandais sont bien avant Congo et son indépendance en 1960, selon ma récollection. Apparemment, Rwanda est colonisé par des Belges, mais na banza na table ronde ceux qui n'attendent qui va réussir dans ma vie na commissaire na bolimbisi mais oyonga na tanga eza kofunda ete Rwanda balma ba pesa ki yango apparemment na Belgique ameka un peu ko contrôler bango présenté mais ko superviser bango surtout que bazali na président eloko moko ko lula te mais surtout grave encore bazali sorte enclave moko boye bakangela bango na katikati ke moyen ba kende côté Uganda Rwanda ba mai ezali te ngelo bake exportation est pratiquement pas possible pour na bana ya Burundi na Rwanda. Et alors arrangement est entre ba Belge na ba Allemand. Kuna ya bango ba mindele. Mais na niveau na biso en Afrique, toye comme on a été, il y avait aussi un certain laisser aller ou bien une permission et pesa melaki na ba Rwandais ba ko kana bango pe ko vivre na Congo sous l'identité ya Congo. Je ne sais pas. Yo mtoko yebsanga tango kota na Rwanda. Mais apparemment, c'est comme si Bazalaki a une certaine autonomie ya ko vivre na Congo. 60 ans et lesquels qui bongo, to kolina bango ensemble, to poussena bango ensemble, mais ngai tangu ngai na yeba ki vi o na uti ko pesa bino expérience na pembeni ya Congo moni na ngai bangole ko bazali ko kota na Congo. Na moni yango pe expérience na ngai à partir ya ba Congo comment j'ai eu des professeurs et des médecins rwandais. Mais ceux qui va pesa melaki mbeba ya ko vivre na Congo comme pas des citoyens congolais comme des Rwandais ou ceux qui va comme des citoyens congolais mais du moins à cette époque là je n'ai pas aussi vu des Rwandais qui ont profité se dire être des Congolais sinon que ou bien il y avait un certain prestige pour être appelé Rwandais en plein Congo nazalaki mwana muke na yebi présenté ba via ba Rwandais nazana expérience na mingi te. Mais na mukeo nga na yeba ki na ba professeur na nga na médecin na ngai na ba camarade na ngai ka ba kaundira ba ngonyoso tout ça ba sompo j'ai compris que un Rwandais vivant au Congo avait préféré garder sa nationalité comme rwandaise. Pourquoi naza koloba boye parce que na matadi ngai place na ba Rwandais ebele ces Rwandais là bazalaki toujours na moi classe moko boye supérieure bazali ko garder devant biso. Na ville au moins bazao bana mimi na ville haute
la cité bandako na ils toujours un peu dans des conditions un peu différentes. Alors, c'est comme si, selon ngai na expérience na ngai, neti kaka ba Rwandais vivant au Congo depuis les années 60, on a collé, qui na ba 70, et on est pour examen d'état, j'étais là avec mes amis Kaoudira, totalement ensemble, ba préfet d'études na ngai neti kaka Bachu Mugaruka, c'était un Rwandais, tous avons ensemble. Il y avait toujours un certain prestige d'être appelé un Rwandais. Donc, ce sont des gens qui, na boîte déjà boulé, sauf Mikolo et Tomoni, les Rwandais, ils ont tenté de se mélanger avec les Congolais pour dire qu'ils sont des Congolais. Et c'est là où moi je dis qu'il y a maintenant l'infiltration des Rwandais dans les affaires politico-congolaises. Parce que Tomoni, les Angolais, ils ont Congo. Baboyi ko se mélanger avec les Congolais comme des Congolais, mais garder la nationalité comme des Angolais. Tout le monde peut avoir Rwandais selon l'expérience. Tous mes professeurs, je parle ici des années 78, 79, quand on a l'humanité scientifique, j'avais un préfet Bachu Mugaruka, il ne s'appelait jamais Zaïrois. Il acceptait s'appeler Rwandais. Et na ki Rwandais na yawana azali pe na moi classe na etango kozalaki ko vivre biso ke préfet na biso c'était un Rwandais. Certains de mes professeurs na collège c'était Mbwana Matadi ba oba yebaki ba ko yebiso nous avions aussi des Rwandais na collège. Oba yi collège à Matadi ba ko yebiso que c'est l'une des écoles bien réputées là. Ba Rwandais ba zali ko tangisa wana. J'avais des professeurs rwandais. Mais pourquoi la date de nous avons maintenant des Rwandais qui se permettent de vivre au Congo comme des Aïrois et pas déposer ni na bango comme des Rwandais. Mais ba préféré ba benga masiko ba Aïrois to ba Congolais. Des places introduction na ngai ko pesa na banza na 8 minutes introduction na ngai naza ko pesa maloba ya liboso et pas ya mama mise mutako yiko ya soit na contradiction soit na question soit na clarification pour dire que pourquoi la date des étrangers au Congo refusent d'accepter leur nationalité mais baza ko se mélanger ba somba nationalité congolaise. Est-ce que dans le passé les Angolais, les Rwandais, ba Burundais, ba Onos ba koya, est-ce que na nationalité na bango wana ma générosité à Congo ba konso to pesa bango ezalaki malamu te? Maman mise na personne antenne après maman mise to kei et pas maman igete après maman igete nde na zongeli grand frère na ngai petit frère na ngai grand frère parce que quand na chèque le long de odon pambu mais to kena na maman mise e boto papa Zambwana e boto na yo papa na pesi lisusu e boto mingi awa na conférence balandi ya radio lisusu na pokwa lelo susu e boto na bino. Papa na ngai naza eloko ya kocontredire yo nango te oza vraiment na nzela olobi mpenza likambo ndenge esengeli naza na oyo nakoki kocontredire yo na oyo olobi te mais nakoki koyebisa yo ke peut-être biso bangolais tofandaki na Congo tose soumetaki na baloi mpe na exécution ya baloi ya leur wana baloi leur wana elobaki bamakambo mingi mpona baétranger leur wana parce que eza na bapopulation mosusu étrangère babenganaka bango na Kisasa nalaki mwana moke mais j'entendais parler de certaines choses basénégalais banigérien banani eza ozala bapériode moko babengani batu boye babengani batu boye babengani batu boye c'était dur et en tout cas quelque part ezalaki bien bazolakisa que non tozobatela souveraineté ya mboka na biso toza kobatela mbeko ya mboka na biso nyonso wana bato se soumettre groupe ya bangolais papa na biso se soumetaka vraiment c'est parce que na mitu na bango bakoko na bango papa na bango à leur tour déjà papa na bango bayebisaka bango que non tozali awa tokozonga chef nyonso tout ya bangolais leur wana bazalaka na idée na bango idéologie à leur wana elaki tout angolais doit rentrer chez lui. Tout ressortissant, tout descendant angolais à kozonga na papa na ye na maman na ye na Angola mboka na ye. C'était ça la doctrine et salara que et motivaka bangolais dans sens que tozana tina ko wela ba poste ya mboka oyo te to sala misala na biso mais un jour on rentre chez nous. Papa na ngazambwa na côté wana ozana wana raison na ko contredire te. Siko to ko mona likambo ya ba Rwandais oyo depuis kaka bazalaka na kati ya régime ya dictature déjà bapesaka bango porte mpona nini bangolais boboyaka me ya barwandais bofungolaka porte le wana
Et ça les problèmes, il y a gouverneur na bino déjà leur wana, sala qui demi-mesure. Donc, et ça la batumusu suba boyaka ya batumusu bandimaka. En tout cas, watu retourna bango te le pourquoi ya makambo bango de bayebi, responsable wana bazali pe vivant il loyo, ko répondre bino et loko ni salaka que leur wana déjà Rwandais komaka ti na kati ya ba chambre politique komaka ti na ba poste oyo bino moko boyebi ndenge komelaka. Donc problème ko kozala déjà leur wana bino enfin na koyebisa bino te boyebi yango leur wana ça bango déjà accès et en plus tango Kabila ye ndeye ko sala que en tout cas komi na sommet na bango puisque ko tsaki bango légalement par rapport à ba pacte na bango signé ki na ba contrat na bango yaki nango oyo biso le sopito yebi le toza ko subir conséquences na kati ya Congo. Mais papa nanga Zambwana lelo soto moni Rwandais azo konza na Congo. Est-ce que toza na question ko mituna? Mais c'est le Congolais mta kotisiye. Congolais nda pesaka ye droit nyonso tout. Rwandais oya uti na Kabila nde mta ye ko telemisa makambo wana pe akuti déjà ba Rwandais bien formé na kati ya Congo. Yebaki déjà banzela no ya CCR ko kota na kati ya Congo nde bazalaki c'est non. Yaka biso tozali ato la kiso nzela puisque lingi biso. Na kanisi na place wana nde erreur munene salamaka. Mais ce qui est Kabila mitaka na moto na non écoute nazo zonga na mboka na ngai na ningite na mema ba étranger oyo baya so qui amikanisaka ye moko peut-être ceux qui ba congolais oyo ya solara na bango boya ko appuyer moi je me dis que peut-être a trouvé ka ba congolais o ba en exil quelque part kuna puisque tant ya uta ki exil wana azo zonga Congo derrière lui il y avait des Congolais aussi le régime à Mobutu benganaka bazalaka. Mais pourquoi bazonga na yete? Pourquoi ami mona ki obligé que ne signer pacte na étranger ba ya kozonga ba ya kokota na kati ya Congo? Ça ezani moi passe papa nanga nde passe ya Congo et pas euti nde yango wana. Mais lelo oyo baza ko faire vivre na Congolais ezali na ebité ce que ezalaka na ni poser la question est-ce que président à l'heure wana salaka eloko moko na Rwanda te baza ko faire payer ba Congolais lelo yo papa nanga Zambwana yoko ko yeba hein peut-être na yebite pa na ba son moko tango moto ya biarima na kufaka que voilà peut-être moto azaka na mokonzi bokonzi na Congo azalaka na moi même mise na kati ya likambo wana ya ba son na yokaka mais na ko confirmer yango te na yebite oyo mabe o Congolais asala azo ko futa na devant Rwandais wana yebi yango te. Mais pour Rwandais a konza na kati ya Congo c'est que appui et utaki na kati ya ndako mwana ndako afungola ki porte yango ya koti parce que depuis nga na kola na kati ya Congo ba loi ezalaka étranger même mindele ba pendant ça la soumis na ba loi moko minene ou bien azali na contrat moko boyeza waza ko bénéficier nango wana ba fanisiye ou bien alors baza ko benga na mingi ba bomaka bango hein. Toba ko yoka makambo mingi te melelo France wa fungoli dossier ba français ba kufa na Congo ya osakana te baza ko lekisa bango na CC oye bate que moto akufa ki ba bomisa ki mais ezo leka na CC parce que leur wana bazara na ba contrat moko minene na munana na président ya période wana okoko ye bango te papa Zambwana mekina ozongisa maloba mekana ko développer du sous thème ya lelo na zongisa maloba. Merci maman Mise na likama kitoko outi koloba awa parce que ce qu'on tali bien comment ba Rwandais c'est même pas que biso ba Congolais ba tokotsa bango baza déjà na autonomie depuis temps ya kala kutu avant ba indépendance la baza na Congo et ils étaient déjà au Congo pe baza kuta besoin visa te. Une frontière entre Rwanda Burundi na Congo ça n'existe même pas apparemment. Mais question est à l'indéniable aussi est-ce que par hasard, le président Mobutu na Abiriama, il n'y avait pas un certain contrat entre Banona Bango et Kozala et Kotisi qui peleke c'est Oeza Kozala et un Rwandais a préféré qu'on soit nationalité congolaise pour s'infiltrer parmi les Congolais pour Akonza Congo. Les questions à Yango tenter de résoudre, maman Iguette, vraiment, maman Mise. Question na opposé nga tika biso no stokanga yango na songe ya liputa sokoza mama na poche sokoza tata avant to bima awa to ko kupula ba poche to e banana ngo mtu akena nyongo ya question oyo mama Iget na personne antenne ko peto yoka ba 1 plus na yokuna boto papa na biso Joachim Zambwana na mutuna kitoko sili ko tuna vraiment concernant peuple rwandais na papa na ba congolais merci ba Rwandais papa na biso ezali
likambo ya sikate na ba congolais ba rwandais bavanda na Congo balia na Congo babala ba congolais mais siko yeko bebisa biso tanto komi na suka papa na biso Mobutu asili kotika pouvoir Kabila koti moi des autres koti papa pambate Kabila le père ye ayaki na moi des autres moke na kati ya makambo ya Congo tade sika babomi ye pe mbango mais papa na biso Mobutu Seseko ya zalaki na moi stratégie yango aumelaki toke na bandeko na biso bangolais baya na Congo balia na Congo babana ba congolais babota na ba congolais eloko nini ezali ko amener le différence entre ba congolais na bangolais ezali bobele ingratitude voilà congolais andimi ali kondima angolais te angolais pa ni kondima congolais te yango pe ingratitude on ezape katikati na ba rwandais babosani ke bakotaka pe na mboka ya Congo bavandaka pa bate Congo na l'époque azalaki vraiment kozwa ba pays ebele bazali koya na mboka Congo parce que congolais azali ko vivre très bien azalaki na mbongo na ye makambutu makambo moyibi ezalaka te nde tango mboka eye na maboko ya papa na biso Mobutu Seseko mboke komi na mbilinga pase bandi kokota Mobutu aye na système ya kipe ayo ko kipe be famille na ye ko kipe bana na ye basalaka balere tu na mikina poto peuple abandi ko souffrir pe ko komisa peuple esclave ya ko kata loketo koloba ete Mobutu Seseko kukuendu wazabanga ko kata loketo papa na biso to vena mikina poto atomona nulle part peuple azali ko kata loketo liboso ya reine moko to roi moko to président moko ezalaka te bakomone kaka normal azali koleka mais jamais mutako ko kata loketo mais totali esclavagisme o papa na biso Mobutu amemaki biso ya ko kata ka loketo liboso na ye papa na biso kulutu zambwa na Joachim na tango Mobutu azali koleka ifo bato bakufa ifo bato bapusa na balongo esika wana kibokonzi elataki na bomoi ya bato ça veut dire na kati ya bana Mobutu yo moto adibanda civil oza na i oya koloba te babomi yo na tango ya président Mobutu omoni ete na nzela ya mama ye mo bato basilaki kosila bagorge ya bato yali kokende bakoka koteka wana mikina poto koboma bato kosasine bato ide wana eutaki esika nini esika ya bokonzi Kabila le père tango yerera asali amemi ngulu pa ba étranger po bakonza Congo ta la suite oyebi yango ba Rwandais bazalaki bato baloba na ba Congolais te bakomi ko koloba bisika na bisika bakanaki baloba na ba Congolais te bakomi ko koloba pourquoi pamba te Kabila le père ye moto afongoli nzela mais to moni Mobutu Seseko ye azalaki na mwa politique pe teti na ye ya komona ete ata président ou te sika nini ye azali toko tala ba reportage na yo komona azo dialoguer na ba Chirac azo na ba président ndenge na ndenge abangaka te toujours na ekoti na ye wana ya poso ankoi nzete na loboko avec voix basse mais to moni Kabila le père tangu ya koti asali mbilinga papa na biso yango moni peuple rwandais comme na pouvoir koloba o epai na congolais parce que bato baloba ba congolais te congolais à l'époque azalaki moto monene biloko peuple congolais akomi akoti na pays songolo bazali kobwakisa ye pe koloba ete moyibi congolais somo pe catastrophe bandeko na biso Angola bazali bandeko na biso toboti na bango tovandi na bango ensemble mais soki ko peuple Angola komaki pe mwa muke ko négliger congolais faute ya congolais ye moko bandeko na biso Brazzaville pe lokola pe toke na ba Rwandais pe bisika na bisika nde basali ba congolais tosili ko yeba mais loko nini peuple congolais ko sala esengeli peuple congolais azonge la valeur na ye ya liboso nde peuple oyo ezali pembeni zinga so famille na biso lokola bangolais lokola babango Rwandais ba ko respecter congolais akomi lokola lipape eleka kutu valeur awa na mikina poto so lobika na mutu likamba Congo adi ba congolais baza bazoba comme un étranger akoko ko diriger bango tala ndenge motindo ya ko surnommer ba kombo yo ya ba congolais bazoba soki to définir zoba ali moto ya koyebela kote zoba azali bitanga soi zoba ayebita kariki te zoba toyebi rôle ya zoba moto ayebi siko congolais bakomi ko considérer tina point ya koloba ete zoba na yoki lisusu biso moko ba congolais tosali nzembo elekaka tout le temps 3 fois w.radio lisolo koloba ete congolais yo za zoba yuma
Mendenge nini moto alibanda akoloba te tozali bazoba po yo moko mibengi zoba. Boni baboya nzembo wana na kadeli zoba bike ngana azoba te. Pourquoi babenga congolais yuma? Parce que amiteki étranger azali koko. Koko nsaye. Nulle part na pays moko toko mona présence à l'étranger. To bato bakufa. Bakondima tobika to kufa memoto alongwa. Mais to moni Kabila nganzami 5 ans kitoko solo. Tokomi koluka siko manière à kolongola etala ba congolais ba surnommé so bazoba bazana sima ya Kabila pe tomoni ba anti combattant babimi. Donc to saka toujours ko tourniquer na kata bozoberi abenga biso. Tango nini peuple congolais akolamuka. Tango lebiki na 1950 quelque temps yo botamaki. Tango Congo azana valeur. Tango Angola so ya ko se réfugier na Congo. Tango Rwanda so ya kata Congo ba époque wana ndito zongela yango. Soki me ba film ezali kolekisa yango atako sala ngo ba DVD kote ki la peuple Congo ata na DRO batala ba film wana na kati na bandako ba yeke tala peuple congolais ndenge sala ki ne bandeli poto zongela valeur na biso. Mais lelo congolais toko ke na pays africain tozo ke toko mo ba l'échec kala mingi te na to comité to di toko ba l'échec si toko mona ba pays pauvre lokola ba Somalie. Ba pays pauvre donc on a Éthiopie et qu'on appelle le dans le Congo. Pourquoi pas mbaté peuple congolais a comique divisé na bitape et belé. Peuple congolais ba tumbiye kamundele ba sali ye Thomson na kokalinga ba iti ye ba sali ye matembele kaka congolais ba lambie na mosaka pe ba tie na kati na fumba ba baloli ye na mwamba. Pourquoi? Yo moto bengami peuple congolais mais étranger azali ko dominer eloko ebo makabiso mosolo. Ekila ya peuple congolais mona mbongo te. Tango ya moni peuple congolais ba pesi ye liboke ya 3000 ya mobimbe ya kokangama balobi sala mission kende ko limine kurutu Zambwa na Joachim. Ole ya kanisa ke kurutu alinde ko na ngai congolais 3000 euro ko sila me na pedre. Licencié mobimba na pedre journaliste pe animateur na pe ya lobi yes akamati 3000 atie na poche abi kulutu pesaka déjà bayi po ete mokona Yesu kia tango ya kolimine kulutu bolimisa baka maloba 3000 malem bezalaki 3000 ekiti 2700 ekiti 2000 ekiti 1000 kingande abu pia etobaka zongi piaka abandiko kanisa kulutu tango azalaki nde alobi boye nda ça veut dire yo mbongo peuple congolais et dominer bolingo pe valeur na moto et sengeli peuple congolais abandana no kolongwa sentiment ya mbongo soki to kangi miso na mbongo nde peye ko kendeli liboso peuple congolais azan esprit ya mbongo pe deuxième ya komela bato okosana peuple congolais kope papa na biso bandi malamu obinde ko nga kope esa biso mibale toke to somi marchandise to somi bazape na 5 euros tango to koteke ko bima 15 euros comme ça to tie le kola fond na biso ko kola 10 euros poto yaki na 5 euros 5 euros ya ko befiti yo ko zo 2 euros 50 nga zo papa kulutu Zambwana pe bo sali yango azwa million mbongo wana papa na ngai so pe catastrophe million mo papa di kimia quel courage oyo mutu mso ya pays msa ko sala ngote akomona usa bi de confiance toloko to yoka naki Amelio pas changer numéro na téléphone ya kei na ye oh e bongo toko siko la mboka yango na modelo ya papa nanga kulutu Zambwana Joachim yango moni Rwanda tellement comprendre que Congola lingi mbongo alingi kopa alingi komela aye kokota na katikati ana bingana ye nanga koyiba richesse na bango pe kaka na richesse na kopia epe kolo nango ndambu me na kosasa bango makambo toyebaka ke Kabila akobima na mbongo ebele déjà peut-être ça ko bala radio boyo kaka pe aza déjà ko kimisa butu moi ba monta et changer na dollar muso soki na ba compte ba États-Unis kuna muso na kata France aza ko kimisa ko kende bongo te ayebi ke tanda ko kenda ya titia ko ya na mi sombe ata mo ndako na ngana poto na kilo vanda kuna mama Olivier na bana ngai na sundoli bango na bango ba bandeli ya zéro papa na biso lelo soki mboka Kongo kozonga na bo pauvreté na na bebisi yango biso moko
bao baza pembeni ya Kabila lokola bato to bengi ba journaliste lokola Zakari Baba Swe Le Molin oya lobaka ete ngana beta kabay na Kabila ngana sola kana Kabila c'est qui un Rwandais mais yo moko congolais oza pembeni na. Et pourquoi Zakari alingi ete émission alingala facile ele kaka na télévision ba tikele il faut kumisaka Kabila po chaîne le kangama te mais peuple congolais zali kokufa butu boy na njili kuna zola ba reportage ndaka courant et koti mai e kangi mwana 5 akauki sur place mbule kote likoko moko ameli mai de non surtout wana ya somo nango plaisir ke baba basa liko filmer so mbongo na ye mais peuple congolais a souffert pe ko finga bana ya poto bangunda basala kiloko te kaka peuple congolais yango moni baba ndako surnommé biso ke bazoba bozoberi na biso ba englober yango na ba façon hebele. Soki to bandi ko cité bitapo ba bengeli biso bazoba yango somo na ete Rwandais akomi koloba pe anapika masasi anapatia ote anapatia ote à l'époque en 1900 soki 50 kinga di kuruti yo zalaki wan ezalaki na esika Swahili pelange kurutu zambwa na Joachim lelo ba Swahili ekobi langue lokola Swahili soko olobi yango kata na biro moko mena mboka Kongo oleki yango Swahili ezalaki langue papa na biso à l'époque ezalaki bangala bangala oto bengi banguandi bato Mobutu Sese Seko bangala nde ezalaki ba na sima na bango baluba Moswahili bakotsaeka te lelo yo Swahili ekomi lokola première langue na RDC Congo soko lobika Kiswahili batiki yo lobika Kiswahili babangi yo Swahili pe langue bakumisa kurutu à l'époque en 1900 et quelques yo zalaki ceux qui senga kingande zolo ba wana papa na biso yo zalaki kurutu Swahili ya kilangue fota nini ya ba congolais yango po moni ba pays zali bisika na bisika basali nini ba sukoli boko pour la peuple congolais na Angola balabio Zairens eza fota bangolais te bino moko ba moni bozobei na bino ba balancer bino pe Zairens na Congo bozabi bomanio katika bomaza yo katika nyoka bada janto yebi yango ba moni to ana bozoberi total papa na biso mabolo mweza na selo kwa ya titi azali kokota makambo esha échange anapati ya ote ezonga neza akina se lingala nde première langue nationale pamba te to aussi to lembi matoi na ba Swahili Baswahili bakomi vantard na mboka Kongo akuta mikina poto kena bejoka mama ba femme congolais balebi Swahili kaka amuzuri sana anapati ngala binzambe na ngai bato lango zaita na tina te Swahili ekina tina akomi kala bango otu komi kwa mwa langi moko ya mwa papa na ngai eza mwa pasi siko peuple rwandais a commis na pouvoir à partir à division ya biso moko papa na biso siko photo songa na page ya première to salaki liboso to banda kotala ba film ya kala ndenge to salaki liboso makamba ko kata loketo liboso à présent réalité présent to ko peso mbeto na respect mais jamais na ko kanga liputa likona loketo na nga na kiti na danse papa na ngai moto tali kokoba na kati loketo liboso na mama na biso Olivier Kanambe na kiti na se na kiti bazwi sa hero bambinga na mbunzu pona liko kata loketo ndenge wana ezalaka te so mwana poto motako kata loketo ezalaka te totika ne makama ko tap présent ko alisu loko asoki enani ko kata loketo mosusu alongoli chemise atikali tosi niko pepaka likolo yo nde président tokokufa pona yo banzembo wana soko yo ki banzembo to yembela sesku lokoka mawa melelo yo sesku atikeli biso nini souffrance oyo tu bakataka loketo et puis ba présent ba yoka bana kisi okomona Mobutu komi ko biso na bilamba papa na Joachim komona yeka loko omona ko moni nzambe okopani to bani ko beta mboko yo moko ba ba espèce domination ya ko dominer bato tika le banzambe kota présent ye banzambe po ba espèce domination ba reine Jezabel ba reine mabe ya ko kota na milibi na bango po na ko betaka moto maboko Mobutu aki moto moko na kiti papa atobi oza teti o betaka moko te soko moni ye oko sauter oko longola chemise oko bosa mwasi na bana o landi mbangu pe ko ina mabere ko mwana moke papa na biso soki tozo kanisa esclavagisme to uti lango na kati na Mobutu to sala ngo suna Kabila pe na wazali ko yasima esala mate
makambo ya kobetaka ba mama bakata likote loketo bolimbisi liboso ya ba presa esila makambo ya kotaka ba mama liboso kwete bango ba rafia pe na soutien pa ba kokataka loketo makambo ya soutien papa na biso na sepeli komona ba musicien ba ko bilisa basi na biso ba danseuse na biso avec maputa na mabaya likolo kitoko bakola mike ona esila tozongela modele na biso akala ti tokolongola basuki na mundele ba plante tozongeli basuki na biso milai oyo ya kokangi suki ya milai pe bagumbi bayombi bakanga yango bien bakangi suki ya milai bango bagumbi yango alotie maquillage obi kitoko olati depa na libaya pe na lipapa mais lelo tokomona basuki ebele ya mindele complexe Merci. ya sodo kitoko